Bible biso ki batomi bale ba yokani basangani. Den combien accord. Pour ba lo belo ko muko pona Nzambe. Elo ko ne usala. Tombo na ngoli kolo beneme, machango likolo. Tozo ba Nzambe pona Congo. Bonde la beneme, bonde la. Bonde toka bamboka soko ngwe pa na tata. Nzambe. Na yepa ina yo Seigneur. Na yako bonde na yo Jésus. Pendant Congo, Seigneur. On a Congo, mon Dieu. Il y a des combien encore, Seigneur. Défendre les causes. Papa, défendre les causes de mon Dieu. Il y a 4 coins à Congo. Bon à Congo, Jésus. Bon à Congo, Seigneur. Bon à Congo, Seigneur. René Namboka, Congo. René Namboka, Congo. Mais toujours d'un combien encore. Nous l'avons aussi mis drapeau à Congo. Tout le monde ensemble, wana. Makile sopanate na Congo. Makile sopanate. Zamba bomba mboka Congo. Zamba simba mboka Congo. Ezala na sécurité na eux. Prions l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus. Yawe na mboka ya Congo. Makile ko sopanate. Makile ko sopanate. Na RDC. Na RDC. Bona mboka na Congo. Bona mboka na tata. Makile sopanate. Yawe na nile. Père Sankolo na Congo. Na nile ya go Jésus. Na nile ya go Seigneur. Na nile ya go Kolo. Ezala na boy. Ezala na butu. Ezala na juda Seigneur. Yawe makile sopanate. Au Simba Congo. Tozo croire na victoire Seigneur. Tozo croire. Parce que la parole na yo. Nous sommes senga na prière. Bon di babosi. Boko mona ngweko salama. Tata to proclamer victoire à Congo. To proclamer victoire à Congo. Et ton nibi victoire à Congo. Et ton dimi Congo ko tombama. Ton dimi Congo ko la libérer. Kolo motomboko. Oya luki makile sopa na Yesu. Yesu akutana na yo. Makile zo lukamela. Makila nende komelama. Makila nende komelama. Makila nende komelama. Makila nende komelama. Ninduka basali. On a peuple congolais. Et ko beta bango boko. Et ko zwa bango boko. Parce que le bina maloba na yo. Bako lukaba bundisa biso. Bako longa te. Bako soanisa biso. Bako disparaître. Yawe na mboka na Congo. Ennemi a disparaître. Ennemi a disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons pour notre Dieu qui nous a donné la victoire ce soir. Même là où tu es dans ta maison, bien-aimé, tu as prié avec nous. Nous croyons dans le monde entier, en France, en Belgique, au Canada, partout en Angleterre, partout où vous nous suivez, je crois que vous étiez ensemble avec nous. On l'a fait pour la bonne cause. Notre pays, cette fois-ci, nous voulons manger le fruit de notre pays. Et je vais inviter notre bien-aimé, mon frère que j'aime beaucoup, Papa Martin Sali. Et je crois qu'il a un mot à adresser à nous qui sommes ici et à vous qui êtes dans vos maisons. Je crois que vous les connaissez. Merci, Papa. Merci, Pasteur Constant. Je dis bonsoir à tous les peuples congolais qui nous suivent en ce moment. Je rends grâce à Dieu qui a permis qu'on puisse se réunir dans ce lieu. La parole de Dieu déclare, là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent en son nom, il est parmi nous. Et puis que le bon Dieu te rend au centuple par rapport à tout ce que tu fais pour ses œuvres. Je crois que je vais lire 2 versets bibliques rapidement. Après, je vais passer mon message. C'est dans Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Je vis la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant les oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les fait monter vers cette terre qui ruisselle de l'eau et du miel. Le point de départ est donc Dieu qui voit la misère du peuple, qui attend le cri de détresse de ce qui provoque l'intervention de Dieu. Je crois que c'est la prière qu'on vient de faire tout à l'heure. Et le verset 10 dit, comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et eurent grand peur
en voyant les chars de combat arriver. Et il se pose des questions à Moïse, qui devait nous laisser. En Égypte, là coule le lait et le miel. Mais Moïse les a dit, peuple de Dieu, restez calme, ne craignez pas. Faites confiance à Dieu, c'est lui qui agira, car les Égyptiens ou les oppresseurs que vous voyez aujourd'hui disparaîtront et vous ne le verrez plus. Et ce qui est important, les passages de la mort à la vie, cela veut dire quoi? C'est les traversées du peuple égyptien quand ils ont traversé la mer Rouge. C'est ça, les passages de la mort à la vie. Nalingi Kolobaboui, je crois, le serviteur de Dieu, a Teibiso, to saliba prière, to yoki, to sepeli na exhortation ana. Et loko oyo message biso pe tolingi to passé pour na koloba ete biso to sali d'abord bana ya Nzambi. Malgré ndenge pasteur à lobby na cadre ya laïcité, boyebi et na kati ya ba patriote, ba orthodoxe, ba zali, ba protestant, ba témoin de Jéhovah, ba catholique, église des réveils, bandimi surtout ya monde entier oyo bazolanda biso. Chaque ndeko oyo sikazali effectivement a prié pour na Congo parce que totikali juste na 6 jours. Tout sepeli mingi lelo, pourquoi? Parce que au bout de 6 ans peut-être na yeli sous l'église lelo. Bon, parce que bon c'est pour ça que j'ai dit je rends grâce à Dieu na pasteur Constat na sepeli pe quand même moi na ngai pe aye na dej. Na yengai mon côté, toye na maman Blandine, qui est la secrétaire générale à RCK, et puis na coordinateur Michel, qui est les coordinateurs chargés à relations publiques. Donc cela veut dire quoi? Nous représentons la résistance combattante de la diaspora congolaise. Quand je dis la diaspora, il n'y a pas que la France. Na Europe, na États-Unis, biso toza kobunda pona mboka na biso, pona mabele na biso. Lelo bandeko vraiment tozali touché soki omoni toye parce que eloko oyo tozo senga na bandimi ba serviteur dédié bandimi botika bisote bisope tokotika binote malgré image oyo bato bamonaka biso tango tosalaka ezali mouvement de pression à caractère politique tobundaka pona mabele ndenge serviteur dédié ateyaki tout à l'heure tozo bunda po lelo makila ya peuple congolais etangi mingi. Peuple congolais a koufi mingi. Lelo soki botali même peuple ya Égypte po ba kota na terre promise babundaki po ba mabele na bango. Yango pe soki lelo biso peuple congolais tozali kobunda ezali pona mabele na biso. Ezali droit na biso o bomoni babengi bana ya kolo lopango. Donc nous devons nous battre et tokoki kolembate tobundi pendant 10 ans. Pendant longtemps. Vraiment eloko pe to sepe na sepeli. Tant on a yoki olobi komba ya kimbangu, effectivement, il y en a oyo babunda ki avant biso. Voire même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, abanda ki kobunda pour la liberté, ya ba peuple, ya monde entier pour tozala ndenge tozali. Soki lelo, ba fumu kimbangu, ba mama ki pavita, et le Lumumba, ils se sont battus pour la libération, ya Congo, pour na nini biso, toko ka kobunda te, toko ki kotika RDC, et ke ndenge wanate. Ya wana boyebi, Bible lobi, et sika mayele na biso esuki et sika yaye ezali kobanda. Pourquoi lelo bomoni to sangani? C'est parce que mayele na biso batu esuki parce que recours na biso ezali wapi? Au secours na biso ezali wapi? Kake pa ya nkolo. Et lika na biso ezali epa ya nkolo yango na bomoni to sengi recours na bino. Exemple là tozali na 6 jours etikali fatidique ezali ba date moko ultime le 17 décembre oyo ezali samedi et tozali na grande marche et au banana Château Rouge à partir à 14h donc 14h tito kenenango na métro terne. Mais le dimanche 18 c'est là où il y a les problèmes. Tozali 3 jours il y a état de siège na ambassade na biso. Tozali kosenga na ba serviteur de Dieu ba papa ba mama bandimi à un moment donné tokende kolela epai na nkolo tosanga na biso nyonso liboso ya ambassade
Bon, owana ezali ba manifestation pacifique, hein, pacifique ezali, to vandi, to côté le mappé debout même 20 minutes. Parce que prière même il y a 1 minute, et qu'on mataye pas il y a un colo. Ce qui est l'eau, toujours sengana ba pasteur ndenge bozali, ba serviteur de Dieu, boya, tozala na bino elongo. Parce que, eloko tolobaka, na ba manifestation moussou des fois, il y a plus de 5000 à 10 000 personnes, voire 2000 personnes. C'est le moment pour vous passer message dans bino. Auprès ya peuple wana, tangu bino boye, vous passez message, peuple de Dieu bakoyoka, bazana besoin nango. Tangu biso moko tozawana, tozalana, contrôle ya eloko wana. Les dimanches biso tozalawana, à partir ya 9h, ya tongo, tina 22h. Le lundi 19 décembre, bande kotozala lisusu liboso ya ambassade, ndenge, j'ai la foi, parce que, kondima oyo tozali nango, ezali mutu ozondima eloko oyo nanu esalemite mais oyebi que c'est salemi. C'est comme là toyebi victoire ezali, elonga ezali. Donc il faut quoi accepter déjà que tu gagnes. Donc Congo ezali ya biso tosi tolongi. Bande koto ya tozalawana le mardi aussi, tozalawana biso nyon surtout. Ensemble na bino, beau passer message. Et pas il y a bande konyon surtout, il y a monde entier, même oyo baza kolanda biso. Et ça pas seulement à Paris, na France, na États-Unis, na Belgique, na Canada, bande ko congolais, boko kakote lema, et fika nyoso, to bunda po na mabele na biso. Soki biso to bundite, soki biso to telemite, mutu mususu akosala na efika na biso, azalite. Je crois rapidement peut-être aux alaki nelo kwa robaksa, moi c'était presque ça le message oyo na linga ki ko passé. J'appelle rapidement maman Blandine. La secrétaire a passé rapidement message. Peut-être j'ai oublié quelque chose. Il y a Kokiko Bakisa. Merci en tout cas. Bonsoir Bande Konangai. Ndenge Cordon Otoloba. La bande tozana ba tendance à croyances différentes. Ngamoro naza chrétienté, naza de confession musulmane. Et pas une zamba belilinga pona kosunga Bande Konanga. Je suis là. Donc la parole de Dieu est seule et unanime. Peu importe croyance nayo. Mais les lots toza a pona mboka na biso, la bandi bolanda biso boyoka ndenge toloba tobela pona mboka. Et là nous sommes aussi appelés à être des serviteurs de Dieu. Servir Dieu, c'est partager les moments difficiles, les moments il y a pas si oh biso Congo tozo mona, yango monde biso tosala kana kata combat oh tobenga mi ba combattant. Pour quand on a suivi notre programme, il y a jour et koya du samedi jusqu'au 20 décembre, nous sommes là être les Congolais serviteurs de Dieu. Dieu a voulu que comme peut-être un niveau tokomeli, oh tokomike tokomelo kopamba, oh to asus na valeur te, oh tozo bomba biso koleki nyama kutu ba okati kitoko biso ba okata tuna ndenge mabe, oh tokomi vraiment batu moko ata batoza mayele metosuki tosili mayele, peut-être ezala ki volonté nzambe poto yeba eloko nini nzambe akreaki liboso na mokilio mabele. Nzambe akreaki mabele po moko na moko azala na eteni na ye, biso toza na eteni na biso bengami Congo. Alors Congo wana les photo et ba valeur nango to ko reconquérir eteni wana ya wana beli bino en tout cas bande konanga obozola na biso na mokili mobimba to za les belé mikolo wana ce qui to ko dimanche les 18 to ko za la biso no toute prière na mabele wana to za na autorisation pour na revendre libanda mokolo wana to ya ebele to ya ko sambela nzambe te nzambe effectivement puissance na yende mteleki nyo surtout oyo plan ya Satan asali contre mboka na biso contre peuple na biso mokolo wana ezala ya suka peuple congolais doit eteni na ya libération. En tout cas, merci mingi na minga obaksate. Boye ba les 17, les 18, les 19, les 20 décembre. Bomo na ngwelo kwa pamba te. Eza makila na biso mtetangi mingi. Yango na mukolo wana makila ene minde pasteur Costa alobi ndenge serviteur nzamba alobi mukolo wana eza nde ya bango nde tanga. Même si to luka mabete na munguna na biso meto sengi mukolo wana ya bango nde tanga ya biso esila kutanga. Merci mingi bande ko ngai. Ingeta. Merci. Merci beaucoup.